On s'est trompé dans le numéro ton dernier. Maman, tu as là-bas tout la paix, hein? Bino ba fille oya lelo tous les comme il a ndenge belé, hein? Oyo eza numéro ya ndaku na ngana mobali na nga Camille. Maman, mais si on a Nathalie na ndenge na yo etali ngai te tantine. Si on a ça me donne. Oh, eza poisson d'avril, tout eza na zolota, oh, tout eza ndenge. Papa, oh, eza photo na biso balé. Oyo bakamuni yo sa na sima. Makamuni yo sa na sima, mama pourquoi bina kwasa. Yango na zolota yo ko ya ko expliquer ngai kalaté. So ko expliquer te. Biloko nous za libanda. Journée à libanda. Na copine passagère na ye soki nani copine passagère soki kotula. Na ye abaroke si ça makamuna bango libanda. Na zo pe biloko ne mususu aba pompier comme ça. Oh boy ok là na caserne na bino kuna ki pompier loko ça ya biso ki pompier olinga ko boma moto. Ba moto yo pelisi yo moko boma moto o benga sel na yo Henriette FMI motema ya papa Clément Mafinga baza na résidence banga ta olala kuna uzwa sel na yo awa Anne-Marie oyo azana restaurant na ye café suisse soki ekoki te obengi camarade na yo Alain Adjan de Marty oyo kosala na nga boyeko yo ki formation ki pompier mo donc yo pesaka bamoto kuna na bacopine passagère na yo ponde oyo kosaka na nga okoboma moto wana moto na bino ya copine passagère na yo boke pour la ta casque pour mille oningo te yanga nini mwa mobali yo mama Mina ya hotel nga makambo mutu na yo makambo asali Zambe yo nazolala na ndoto c'est qui? C'est papa. Chérie, yango biloko na couleur otie ya nini yango ozobongisa ndako omoni biloko na tie mabe ekoteli yo babeni mabe ekoteli yo donc ndenge eza makambo oyo yo bandi okosilisa yango donc ebandi ndenge nini na copine passagère na yo yango kindomba na bino na copine passagère na yo batie bacaméra caché donc bacaméra caché na bino ekoki te donc il faut kaka bobwanda kobima ngo na ndenge ya polele ntina telefone na ndako il faut qu'on asomba ko désinfectant pour être désinfecté dans le téléphone copine passagère na okuti kobenga na ndako wa biloko no ya mwana copine na be copine na be na copine na be copine na copine na obe copine na wabenga na ndako ngo copine na abenga ni noni copine na biloko nyonso tu copine na wabenga ni noni copine na wabenga ni noni ale côté lio nzela la no eso na ni copine na wabenga na ni copine copine na ko tiko benga soki Nathalie rappelez copine na wana copine na ya mo vero ye fata ko pesa un conseil mani ko mamo isanda kanga mutema eza pasi vraiment copine na noni zo téléphone yango yo copine yo ne benga ni noni zo téléphone yango yo benga zo téléphone mère Anto yo to pesa nga conseil maman allo wala nani wala nani oh mais tala ba film mususu eza kindorité vraiment eza kindorité vraiment Nathalie est-ce yo eza mwasi na ngo eza copine na non pas dire que ça mwasi na ndako quand même Camille yo bengi wana obengi na ndako na ndenge est-ce yo eza mwasi na ngo eza copine na ngai likamuni ne sila raté likamuni na ngo sila raté tozaki copain copine et sili yo eza kindorité maman na nga vraiment eza kindorité vraiment eza kindorité na yo eza kindoki mama nalingi te eza kindoki tika ngai libre na libala na ngai tika ngai libre na biso tika ngai libre tozalaki copain copine eloko nyonso esilaka esili nango mais bafille mosusu oza kindoki te mama oyo mama sans effet na yo nayebisi yo sans effet frère Christian frère nanga oyo akotelaka ye o papa Camille aza calme donc nampe ngai nano eza pasi motema pasi awa nzambe allo frère Christian boni papa
Soka kimia lelo ezate bunginga papa frère na ngai. Mutu na yo frère na yo frère Camille aza calme o nzamba pesi yo ye oboza la calme. Moi si na yesu ki ex na yemo ka uti ko benga wa abenga kinga papa na kokite na za mutu la kokite. Malgré na lati la mba mo Christo ma Bible na ko lukama olendisa mame na kokite na toute sa mina tentation papa na bimi se dibanda na tie bilo ne dibanda ke ya la copine passagère na ekuna soki Nathalie soki nani na lembi mama sika kimi na nzambe za ngati na yo mama ko bien na ngale za solution te nzamba lobi oyo asangisi muta mukila ko kabola te donc ngana za ni papa Camille na ko benga ye comme ça na kozonga comme ça to pouvoir d'abord sur la ko bien na za solution te ya de la loka détruit donc utika ya ba détruit bilo couple na binote si tata na zo benga fa Camille na ni yo na ina zo benga ye comme ça to sur la ye mo be ba ko bukisa ko bien na fa Camille na ndako wala diable ndaza ko sala bon merci merci frère Christian nzamba pambolo parce na sukaki na komoza kutu Bible na lotela mutema na sukaki alors na kanisi yo parce dio ka muto sunga couple na biso merci papa nzamba pambola yo soka ye na okotisa ye